Bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, boa noite. Eza lisusu awa KCDB. J'espère que toza biso nyonso bien. Bisika tokutameli nangondu na Nzambe. Nzambe azo continuer kobatela biso. Lelo na ye lisusu na thème mususu poto partager ensemble na biso nyonso na mutu oyo nyonso alandaka KCDB. Thème lelo ezali ke est-ce que diabète ezali malade oyo ekoki ko contaminer mutu mususu ndenge toyebi ke eza ba maladi mususu ta mususu à travers ya contact ya makila à travers ya contact ya kosangana na mutu mususu otota pe ba contact soko za ta mususu pembeni ya mutu. Est-ce que diabète pe eza na ndenge wana po eza na mutu apose inga question moko alobi ke ya yebite alingai ke na répondre question oyo. Bon, eloko liboso na oloba ke diabète ekontaminaka te. Po ndeko apose nga question alobi ke ayokaka mwa soni aloba ke ta mususu aza na problème ya maladie oyo ya sucre, diabète. Po bato mususu ta mususu bakoki kokima kozala pembeni na ye yango nga nayebisi ye ke diabète ekokontamine te. Tokokozala ke tofanda esika moko tole na sani moko tomeli na sani moko, diabète ekontaminaka ndenge wana te. Diabète eza te maladi ke soki opuse pembe na mutu otososali nde na mutu aza na maladi ya diabète ezwi yo te. Diabète eza ndenge wana te. Diabète ezali maladi oyo ezali maladi transmissible te. Ezali maladi transmissible te nde toyo basoki mutu ana grippe soki akosolika pembe na yo ta mosusu pe grippe ekoki kozwa ngai te. Diabète eza ndenge wana te. Na diabète eza ndenge wana te. Diabète ezali maladi oyo sina explika deja ba video mususu euti koleka ke ezali maladi oyo ezali provoqué pona modèle na biso ya kovivre. Liboso ya kolia, kozanga kosala ba exercice, kozanga kosala ba mouvement, à part ça ekoki pe kozala tango mususu na mutu oyo azalaki na zemi. Na tango azalaki na zemi azalaki na diabète. Un jour akoki pe kobela diabète. Otope ke mutu oyo yebi ke na famille ta mususu papa mama o koko so banani azalaki na diabète ekoki kozala ke mutu wana azana bageni ya diabète ekoki pe un jour kobela diabète. Donc ezelo komoko te ke ekoki ko contaminer mutu ta mususu nazalaki na mutu boye a contaminer na diabète ezali ndenge wana te. Diabète eza maladi oyo pete ya mutu koyokela mosoni. Kutu ezali maladi oyo ezali bien kospike surtout na ba misala tanto kenda kosala. Ba chef ba collègue ba yeba ke oza na problème ya sucre. Pona tanke oyo ke sukali eze akokita makasi. O perdre conscience. Bato baza pembe na yo ba yeba ke ndenge nini bakoki kosunga yo. Mais soki ba yebite mutu mwa pe asunga yo na ndenge sengeli basunga yo ezate. Pona nini ba yebite ke ta mususu okwe o perdre conscience pona problème ya sucre mteza kokita makasi. Eza bien koloba mais neyebi ke mutu so alingi ke malama zala ezala mwa privé alingi te ke mutu ayeba état na ye état d'âme na santé eza pe problème te. Mais toyeba ndeke diabète ezali maladi oyo ekontaminaka te. Mais ekoki pe kozande na lobi ke ta mususu za bageni na famille otopende na lobi ke système ya kolia na biso ba mvume ezate tozolia otolie ole o contrôle ya malonge ezate na babilo na biso tozolia na tampe ke nzoto pe mutu aza munene ya mingi. Donc ezali nyonso wana ba signal ke ta mususu mutu pe un jour akoki kobela diabète. Otope problème mususu ezali ke ta mususu ke mutu aza déjà na maladi mususu. À travers ya maladi wana et provoquer pe diabète. Otota mususu basala ki pe mutu opération ya pancréas. Toyebi ke pancréas yango mutu ezo produire insuline. Insuline ezali hormone moko ezali très nécessaire na nzoto na biso. Donc ekoki kozanga te. Sikosoki pancréas ezo produit susu insuline te. Yango ezala ke mutu aza obligatoire ke abanda kobeta insuline ya batonga. Po nzoto ezana posa ke insuline. Pona babiloko nyos oyo tozolia otota mususu pe babiloko ya sukali tozomela. Po insuline eza wana ke
po ekitisa sucre oyo eza na makila. Mais sikoyo tokanisa ke soki insuline na nzoto eza te, nyonso tozolia ematisa biso babiloko mingi, nyonso te babiloko mingi toliaka ezomatisa biso sucre. Sikoyo kanisa ke tozolia sucre ezomata eza lokola ke embouteillage na autoroute to na balabala bakamine ezoyaka ezobakisama. Donc un jour nzoto ekoka lisusu te sukali omoni ke emati yango omoni ke na ebandeli na mutu oyo so bakangi diabete aza na sukali ya likolo po nini ya makasi. Ntango mosusu bakata 5 sekoko mpe 600 otope plus de 600. Mais ntango baokanga ye elingi bolakisa nini ntango wana nyonso mutu wana afandi azalaki na diabete ayebi te pancréas na ye ezoproduit susu insuline suffisante oyo ekoka te po ekitisa sucre wana. Yango moni ezomata un jour omona ke ekomba basymptôme boye esenke mutu akota hôpital mpona ntango bamesure boye sucre ezali 400 500 600 bandenge wana. Yango moni ke bando mpe bapesa insuline po ekitisa sucre wana. Yango wana ke eza nécessaire ke na mutu oyo azayebi ke aza na diabete mutu ayeba il faut koyeba quand même famille mutu ya pembe po aider na baka oetali ke ya hypoglycémie, donc sukali ya kokita. Eza maladi te ke mutu oyo ke la soni, eza maladi pe te ke ekontaminaka mutu soki aza pembe na yo oto tonga na yo eza pe tonga oyo otsubi ke na nzoto na yo mpona diabete. So mutu mosusu ekoti eke po diabete ezo eza ndenge wana te lobaki mutu wana aza so na maladi mosusu lekoki ne maladi mosusu ekoki kozoma diabete te. Yango wana nzambe apambola biso nyonso bisika tokutani ndenge ba chaque fois partager video tia commentaire no na YouTube oza kitoko makasi mpona kosunga musala oyo nazosala mpona koede biso na biso mutu wana libanda kuna na mutu oyo nyonso alandaka ngai. Partager video damro nde babana doti nini musapi tia commentaire na yo partager video po tosungana biso na biso po toaméliorer maladi ya diabete otope koevite maladi ya diabete eza possible. Nzambe apambola biso nyonso na mutu nyonso olanda video oyo partager video oyo ya KCDB. Ciao.